ki mwe belé tangu yo talaka baninga na bino ba maître bazo bunda na mutu babenga ka mbumbulu donc mutu asala discipline moko te azo beta mutu moko likolo ya momi azo beta mutu moko likolo ke muta bungeli na barba o mela masanga bungia bani ko beta et ça la bino ndenge nini pe bo différence ka ndenge nini ke o aza vrai maître o aza faux maître. D'abord pour la répondre au maître wana mon maître ezali maîtrise. Maître ezali maîtrise tant que moni maître nana abunda babar a maître te wana botsa ba koluna so nga tanga bango te pona nandanga mabete mna tanga bango te na mona kapna bango mti ba compliquer mokili maître a mutu ako bunda na mutu te maître ko beta moi sina bar te maître za mon maîtrise faut la maîtrise belé pour comme maître so za maîtrise te o comme maître te au côté appelle moi politique mouké. Politique pendant na bazara vraiment na politique te mais ndenge na congolais na zape na droit ya occuper politique mais na kota rapena te nga na pesa rapena respect na ba ministre nyonso respect na ba président donc na koki ko lobaka na président boteka pour na congolais non donc mais na kota on peut maintenant na toi ko loba pour na congolais na ba maître tala na Europe nan to en Europe mais ta na to ke na mboka neti France Londres Belgique wana ba mboka mato bazaka ba esprit na biso souvent tango monaka ba maître mususu bazo sala makamo ezo sala mawana na tous les deux sens maître mususu aza maître normal mais makamo ezo sala les vraiment normalité et ça la kondenge ntango mona ka ba désordre marque wana mususu pe aza na raison makamo ezo sala te pona ngai vraiment na comprendre mutu mususu ane maître te mais kana ntuto bien tant aza dans toute na Europe olinga ba mona yango o sala o asale wana un vrai maître o pena buna na yimika o banda pena sport na yimika donc aza ma prudent na babelo ka mike wana mais o basala ka donc na Congo bunda kite libande fi ba mona e fa sala bongo la génération na bino ko tanga banani na banani parce que to yebi ba maître CD bazawana ba maître drapeau blanc bazali wana ba maître dasi ya mumbele bazawana yo na génération na poto ndenge otala wana banani oyo vraiment yebi ke oto wana génération moko oyo ba petit na biso oyo ba esika na musala oyo ba revaka biso tango tangi da ki drapeau blanc na opande wana mwana ngai so il est le drapeau blanc aza la France drapeau blanc papa na no yeyo pona nga na moroteka père respectoire na ngai ezalaki mette moule ya barombu premier bagarre maman na ba moroteka ko ba moroteka nyonso nga pe na ye moroteka drapeau blanc na pese makambo na ke ba moroteka yo sko pesa mo no moroteka nga moni drapeau blanc au bunda compétition coupe d'Afrique na Maroc nga na zalaki wana au bunda na Maroc mais yo moko nanu papa na ye nano bimeta compétition moko te na libanda na koyebisa ko bima libanda eza pona mutu nyonso te kozala pe na équipe nationale ya pona mutu nyonso te ali temps na chance na ndenge mutu asololi mon équipe nationale nyonso ya balle ya judo ka ko solola ngana mona ba rombo na bo sola sola sololi lelo na obunda de tango lo ba mettre mema na bato ba otala biso malembe mema biso malembe merci na masana nga Willy Mbombo place azali garçon oyo aza propre na ndenga mukete Christian Matondo ya mama na biso Andi Mukiri vrai chéri place azana Paris na bosanité le susu Dodo Mirador place azali azo sala ba makamu na ye même biso na malembe tango lo ba ko solola omoni te ke ko solo ngo solola wana po nga pe ko bisanga David yo po solola te ko soleza makami bali ou bien baga ou bien ya ngomba po te bileba judoka bele bazana kwa kisi pese pa na bino to meka na oyeba ngali kambo ya kisi na ko loba jamais mutu azala kisi po na pesi mutu kisi te na loba oya nga moko ona mona vie na ngai to ba otu na ngai ki olobi ki ngana za kisi eso pesa ki kisi na loba ni bon mettre to baba jido ba compétition nyoso bundi wana vume ko zala ka sangwa to sangwa liboso to fanda vuma te kisi vraiment ezana ngo mais ba oba bazara pe na kisi bazali ba oba bazara pe na kisi te bazate mais ngana lobi po na ngana za na équipe nationale po na buna na équipe nationale so na sololi na obunda na ngai ti awa kutu donc na promettre bino ezala ba comprendre te tango lo ba ko solo le faut sona nani na lingi siko na meka ko epsa bana kin na bana ya Europe neto zali boy mettre de razali na au travail na zalaki na 3 ans na ngai banda na Afrique ti na awa soki kaka na soli 3 ans bo mona nga ata na ba poto bo ba film ba image ti siko zo convaincre nga ka te mettre s'il te plaît ti siko zo convaincre nga te tango solo ba nga ke photo os muta solo la yo lingo solo la wapi na gouvernement ou bien au solo là na ndenga ngomba po ngomba biso nyoto yebeza rigini ta na lo baba ta masolo ba yebi c'est que mazara eza mazara solo li na obunda na ngai mazara c'est que mutu azana équipe nationale nde asuki cité azana mutu mususu pa azana ndako ayebi ko yemba makasi ko lika mutu abima et pe na journaliste mo bazana parler ayebi musala mais a joué chance au mandate binote ndati pe ngai so na bika lelo ke na solo na obunda na ngapo